Tala poiti na ngai. Tika ngai na fere na. Tika ngai na fere na nga. Moto akota te. Moto akota. Pourquoi tu as marché avec ça, mon vieux? Ah, Blaise Saya. L'homme a lioti. Avançant. Pi, avançant. Tu as dégagé le retour. Après, ta fois, ta voiture, on nous qui caraboué. Kaka. Maman, Agnès, China. Faire les bossons, léopard et la cima. Dans le cas. Faire les bossons, léopard et la cima. Dans le cas. Faire les bossons, jouer. Baby, jouer. Cité moderne Africa. Yangonde, to tient à disposition na bino. On a kozwa lopango na yo na moins cher. Tala ndeko, olelaki mingi. Kasi biso bandeko Africa Info toyoki kolela na bino topesi bino lupango na $1250 ya pamba okomi tata to mama lupango awa na Kinshasa mosika te na Maluku. Référence ezali simple soki okomi na zone économique ya Maluku opusani muke okomona siège ya Vodacom mbala moko okomi na lupango na yo ndeko. Oza déjà na retard parce que bandeko nyonso baza kowelela awa kozwa lopango na $1250 ya pamba ezali vraiment gratuit koumela te benga ngai rapidement na plus 243 999 52 66 52. Fini le stress Nakati ya États-Unis. Restons chez Lisa Loboko Pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine ezala ba Spanish pe ba américain yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA. Esika wapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini ya musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peba activité ya ndenge na ndenge Mama Liza mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia yakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake. Adresse na biso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Lisa Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbalamoko Night Club to boîte et fungwami à partir de
ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Oui frère, Babi Tchonga, futur, hein? Nous te reçons la 50 boîtes, la Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Bossé Bandeko, partout vous à travers le monde, merci pour votre confiance. Vous êtes bel et bien sur Africa Info avec Frank Stemai, Bandeko sur les États-Unis, Bandeko sur l'Europe. Merci beaucoup à vous tous pour la confiance. Stemai, Lukela Bissoye, enfin, c'est l'occasion, le lot musée qui nous véhiculé grâce à Ferregola et Paul Moutou. De la star du moment. Bonsoir. Bonsoir Frank Stemai. Tikangai na fenanga. Moto akotate. Tikangai na fenanga. Moto akotate. Ouais, bonsoir Frank Stemai. Moussa Kindingu, vous savez que pour l'instant, Oza la star des stars. Si. Donc, avant, pendant et après le stade des martyrs, Batunio soit dans la combo nayo. Est-ce que vous avez une star dans la minute? Ouais, Frank Stemai, yo bikaka Moussa Kindingu est produit non exploité. Richesse non utilisée. Je suis là pour la jeunesse à Congo. Pour un projet d'avenir. Pour la jeunesse, il y a Congo. Donc, il y a un manager, Vanessa Maloba, maître avocat Bazali, équipe nationale PE et Zali. Tout travailler à conséquence de la détermination. Aux années à récolte. Léopard va récolter. Le léopard de la SAP toujours ensemble, à Monibino, et ça fait plaisir. Mais Moussa Kindingu, après un grand travail, tout le monde les lots récompense grâce à PDG Paul Moutou. Oui, Brasserie de Kinshasa. Et puis surtout grâce à l'événement, il y a Stade des Martyrs à Ferregola et ça le nom de Guénéni. Ouais, Mkolana na yebi batebele balobi muso mataki podium te pona nini. Na yebi saki bango moi j'étais émotionné. Parce que Ferregola tolobaki to la détermination. Toujours. Il y a les Cambouans peut belé bano boule Ferregola échoué. To beti 180 000 personnes. 180 000 personnes. 180 000 personnes. Tilibanda. Martyr et Sanji Batu, donc le pas de démontrer que Asa Moutoyambo. Donc il le pas de la SAP, to salaki na simanaye, to soutena qui a SAP pour ça. Toujours. Avec récite, yango salaki biso bien, na sepela pena bande ko na biso tu ba mataki podium, ba yembaki kitoko. Talaka kotana Moutoyambo. Donc obimisa pe voir na ndenge moko ya bien na sepela pe na ba délégation États-Unis, Canada, Burundi, Brazzaville, Afrique du Sud, Paris, Angola, Suisse, Londres, Allemagne, partout dans le monde entier. Donc il battait Lubumbashi, Congo kutu kolobate. Donc ça veut dire que faire go la benga qui le monde. Ah oui. Il y a un monde qui palpite ba linga ba boma net news. Basa lo ba zipa news là na makamu na bango ba sala cha. Alors, est-ce que vous avez une promesse parce que nous avons Paul Moutou sur place nayo awa voiture nayo pena ya sika sans plaque, batu ba moni ya rouge. Ils avaient promesse parce que yo tu as surprise parce que Paul Moutou le qui fait na bou. Paul Moutou le qui fait na bou. De presse de Kamunda. Balobi talaka yo. Na minute Paul Moutou, il a dit, il a fait. Parce que alors ali petit na ngai
sala nanu carnaval tomona évolution makambo après avoir kosala retraite à stade nayebi ke na opanse yo wana na kocha pe PDG ya faire kutu non te maman on tibambe faire na dash bomei na nous filo balobi fatu tabu kofi faire gola alobi opesa biso ndaku faire gola alobi opesa biso nini ndaku donc faire gola la pâte le pas de la SAP comme on a beaucoup de propriétaires tokomi ba propriétaire donc tokomi na siège ne totambola nous sommes pas mal nous sommes mal encadrés grâce à Beka Paul et Moutou mais à brasserie de Kinshasa encadré biso faire gola bien soutenir biso 100% tozi parler merci na bagolois partout dans le monde entier oh ba la biso bilamba merci na Précis Eleka yende muto simbaki marketing na bango yende pe appuyer Précis abenite bouffe le Gaulois yaka Mukotombolo yaka Liverpool yaka to travailler na Léopard de la Cape to la bagolois jusqu'à la maison avec venez acheter le billet plein à craquer. Yango moni que PDG Paul Mouta lobina lancé appel na ba fani tout na peuple congolais que tolingo go faire barbecue na JM tellement mboka ça mbilinga bon et sécurité t'as dit mon mboka merci na général Katsongo musala kitoko papa que la justice soit faite kangela biso bato mabe wana po francophonie le kitoko merci le gouverneur de la ville la Chantiningo Bila Tito Idambito donc alors bosimba makambu wana pour le muta lobi barbecue ezali na août donc mais chaque barbecue wana to pesi d'identité mais babiye kotekama partout pour na kosepela na faire rigola talaka ba invité muto olamba ba italien ba olamba ndunda ba parisien ba tumba Thompson ba américain ba olamba fufu donc barbecue mo mindele muto ba olamba mais chaque modembe yango faire rigola azaka leader na bango alors lelo Nissan ekoti Mouzaki Ndingo zaki demande à Congolais nyonso à travers le monde. Balelaki Ferregola Paul Moutou bossa quelque chose pour na Mouzaki Ndingo. Lelo salami o se ba Congolais wani ba sengela kiyo cadeau ya munene pour musalo salaki. Merci na ba Congolais na yebi ke bolinga kanga etake na ta image ya mboka. Oui. Na kolela na bino. Na koloba na bino donc boza boloba na nga to Mouzaki Ndingo. Tolinga kayeta ke dictateur à match ici dikaka bana nanda appuyer pour passer Mouzaki Ndingo bana bakoma papa muzale chaoula Jiklo Mukuna na London donc il toka la fierté mboka merci na ba fan na ngai oyo kana na compte faire gola te Paul Moutou oyo kaka Paul Moutou na brasserie na Beka ba remercier biso na musala kitoko tosali nini tosali ba grand maître patriarche d'Afrique na kati ya Brazzaville ayebi makambo ba kiki le pétrolier ba bengi ngai excellence Batuloga bakulobia tasu ba bengi ba Calvin Nkoi batuloga ba Cédric de Tokyo jusqu'à ba école surtout ba les États-Unis na la lité Maman Lisa Loboko Maman Lisa faut que mal eux ça flash to vendre to beta matolo et ta que marketeur Mouzaki Ndingo avec tous les sponsors Karim Badiama tous les sponsors à qui ngam na l'équipe alors lelo atasa qui na confiance te sponsor azate est-ce que Mouzaki Ndingo makamboyo lelo on te sent fier quand même na musalo osali ouais na minute okutu gouvernement pesi ngai charge na telle sélection Une sélection élection 2000 décembre il y a décembre pour sortir ça on a ni Mouzaki Ndingo c'est pas vrai makambo na kocha ngoti francophonie ngamo na koti makambo francophonie na monaki siko makambo élection ngamo na pona président on appelle maman na biso maman Claudine Pipo maman Claudine Pipo sape maman deux parcelles na kati ya Oasis hôtel Oasis maman petit peu ba saper bouffe pe
PDG Paul Mouto alobi Mouto travaille à l'homme côté. On s'appelle Baninga. Le léopard de la sable. Le léopard de la sable. Bon. Donc, alobi, nous on a pas repéré. Papa chéri Andini, de la forêt Andini, Bana Wenge Bandini, Atikali na kodi ya Wenge. Kodia ya Wenge. Kodia. Ok. Donc peut-être que vous connaissez qui va voir la boque. Alors, c'est quand même compliqué. Un sapeur à faire la marketing et promotion. Il y a concert, il y a musicien. Et nous connaissons quoi? Comment on quand même Ouais. Image où t'as idée où t'as joué. Inspiration où t'as joué. Donc, Bito Tobaba Nanjambe. Kalobi, toute la vérité n'est pas bonne à dire. On va te belle comment on va y avoir une stratégie. Babi, à quel temps l'élévation ne vient ni l'Orient ni l'Occident, mais vient de l'Éternel. Celui qui a fait le ciel et la terre. Toujours. Faut que tu mailles. Non, la campagne d'élection na Ngope, na Zongipe. J'ai personne qui kitoko. Tout le peuple congolais se retrouver à manger, à boire et le transport. Et le travail. Et la santé. Et la gratuité. Tout le monde sous-estimé ça perd Azanani, ça perd Azan délinquant, ça perd Azan Mutoyo, Azan inutile la société. Lelo Oyo. Est-ce que vous valorisez l'image de la SAP? La SAP n'est pas la délinquance, mais plutôt la beauté des mecs. Il était comment? Il y a un monde qui définit la SAP. La SAP, c'est une science qui est très importante dans la vie humaine, qui nous enseigne l'hygiène, la propriété et la santé, et qui nous donne la qualification d'une personne physique. D'une personne physique. Très bien dit. Moi, la question de Nini, tu es bagé lambana. Soda peut te bagé ne lambana. Député peut te bagé ne lambana. Donc, biso, bateau, bon, négligé ça. Bateau, bakidiba. Et là, quoi, liboson, jambe, tongo, yobikaki. Adam, tu es où? Adam, papa, je suis né. Adam, tu es où? Papa, je suis né. Tout est vanité sauf la salle. Donc, au commencement de Jebandaki Wanake, Njambe Abomaki Nyama, parce que Dieu lui-même, il était premier styliste. Modéliste. Yemoutou Abomaki Nyama a couvert Adam, a couvert Ève. Dieu n'a jamais voulu voir l'unité de l'homme. Après le péché d'Adam. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Merci beaucoup. Vous tu vas négliger ça peut-être. À part la SAP, tu as Bentelo. Très bien. Tu as le cas de l'école. Et dans de façon, tu as tu l'attaque. Tu as l'ingara bilamba. Tu as député balingara bilamba. À part tu as saper baate. Papa banga songa la côté kaba. À part hier, tu as kini al susu. Azate. Donc il faut que tu mailles na merci. Tu reçois pendant na émotionné. C'est la première fois que tu as passé une deuxième voiture. Première, tu as passé un Francis qui vient bâtir sur lequel. C'est la terre vivante. Donc, ma soleil belé au bête et Tali. Francophonie et Tali. Peuple congolais qui dit batté. Faut que tu m'as battu à la voiture. Le patron Djonga au cou là. Il y a en France Djonga. Patron Djonga. Patron Djonga. Pour la soirée. Le petit Santa à Paris. Blaise Saya. Lui comme quoi? Mokonzi. Dans la voiture, Tikangai na feré nanga. Moto akotate, moto akotate. Biso to finga bino te. Bino mono mi fingana. Merci. C'est le niveau de bino isute. Quelque chose la côte des dollars. Le Cabo Fort. Ma petit on a promis muto sana. Qui peut bino? Bon niveau la bicoté. C'est le gars la côte de Swana.
Antoine na Beto John. Ah oui, hein. Antoine na Elvis Presley. Ah oui. Antoine na famille Kardashian. Ah oui. Antoine na Paf Dodi. Yote petit. Owele laka. Petit. Merci beaucoup. Merveille, merveille, ma pouille à Salam Moussala. Malem, micro, attention. Si, si. Pourquoi tu as marché avec ça, mon vieux? Ah, Blaise Saya. L'homme a yoji. Avançant. Pipi, avançant. Qui tu as dégagé dans tout à l'heure? Maniki, dégagé dans tout à l'heure. Manuka, dégagé dans tout à l'heure. Après ta voiture, Munduki Karabé. Kaka, Maman Agnès Chinande, Nadash Bomei, la petite beauté. Maman la bicho, Claude Dipo, la petite beauté. Le peuple congolais. Fatih Béton. Donc il a petite beauté. La maman Denis Nyakeru, Fanny Tshisekedi, la petite David Mangaya, la petite Premier ministre Sama Lukonde. Toujours. Il y a la personne sous papa la Bissomboso. Voilà ton okende pas na Assemblée nationale. Assemblée nationale. Petit sénateur. Papa la Bissomba tu lukweba. Harmonie Ndongala. Mais chaque bonhomme. Na ba joueur na petit dire merci Mbokani. Très bien. Na petit Mbemba. Junior Kabananga. Arnaud de Koufou. Soso pe na petit Mukoko Amale. Mukoko Amale. Na petit pe Kidiaba. Honorable Kidiaba. À toi, Paul Moutou, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi d'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dans le feuillage ne se fleurit point. Tout ce que Paul Moutou fait, lui réussit. Tout ce que Paul Moutou fait, lui réussit. Commandant Moukoulou, Fafa Elenge, Nicole Ngamaba, Gisne Baekola, Bana Poto, la Pesbino Mbote. Yotala Moutou présent. Moutou présent. Kaka kaka kaka. Zou. Kaka kaka kaka. Zou. Jouer, gagner, jouer, faire Liboso, Léopard et Nassima. Faire Liboso, Léopard et Nassima. Faire Liboso, jouer, jouer, faire Liboso, Léopard et Nassima. Cité moderne Africa yango nde totie na disposition na bino mpona kozwa lopango na yo na moins cher. Tala ndeko olelaki mingi kasi biso bandeko Africa Info toyoki kolela na bino topesi bino lopango na $1250 ya pamba okomi tata to mama lopango awa na Kinshasa mosika te na Maluku. Référence est simple. Ce qui est commis dans la zone économique ya Maluku,
opusani muke okomona siège ya Vodacom mbala moko okomi na lupango na yo ndeko oza déjà na retard parce que bandeko nyonso baza kowelela awa kozwa lupango na $1250 ya pamba ezali vraiment gratuit koumela te benga ngai rapidement na plus 243 999 52 66 52. Fini le stress na kati ya États-Unis. Restons chez Lisa Loboko pona kolia biloko kitoko repas ya ban Afrika. Communauté congolaise, communauté africaine, ezala ba Spanish pe ba américain yaka o déguster fufu ya ba congolais chez Lisa Loboko awa kaka na Champaign Urbana Illinois USA. Esika wapi okokuta meni lokola ntaba motu ya ntaba batula dongo dongo nkoba ya komweta pilipili mpakasa na mosaka basambwisa yango na ngai tunanga nini musique douce okolia okomela kasi kobosana te karaoke détente peb activité ya ndenge na ndenge Mama Lisa mufinuku ya États-Unis apesi bilengi na kati ya Champagne awa yaka olia madesu batula mabumu ya ngombe ya sexy awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu pia yakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake. Adresse Nabiso ezali se moko 208 West Griggs Street Urbana Illinois 61 801 Lisa Loboko mufinuku ya États-Unis nzambe ya makusa. Monoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France mobimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana mokili mobimba Site FM moko Afrique Info avec Frank Stemai qui en dankala twende.